na uti kolobawa na ninga mingi to salela mayele omoni moto yo poni ko sala na émission na bundaka pona salela mayele donc dès que na fongoli miso na na pongi tak on mayele to banana boye critère nini et pesa ki oyo mosalela nzambe oyo mosalela so ya nani ne toujours ya mosalela nani te to so na yete to ba to sala on a de la discipline na tuni mama critère que ça dit on dit nina lo ba boye il ne suffit pas que Koffi Olomide a kelem aux États-Unis 2 mois 3 mois aïga obima non ngana ko mosalela nzambe église nga la fongoli boye pour nga ça ne suffit pas. Ça dit il faut quelque part balaksa biso qu'est-ce qui s'est passé ma preuve quoi moi état moko boye omoni bino bokana carte de presse pas maté pour besoin ba journaliste bo lekala nzela moko boye siko bato wana oyo bengi basalela nzambe balaksa biso rien to yo kaka kila pasteur babima kaka chaque mois moko babima kaka c'est le papa maman na solo bana yo boye oyo solo kaka oswani sala nanko na lobino ça dit critère eza nini soubassement nango ezali nini eloba Sylvie Bongo tayebi lopoto ezalaka nini to yeba lopoto blague à part magique à la mode bref donc toti ko sala naïf toti ozala comme on a ngana musa omoni nzambe ko asala mokili na ye moko asala na besoin ni ya secrétaire ni ya architecte ni ya ba maçon ni ya ba agronome ni ba nani ba asala mokili na ye banzete baibale mopepe ba nini asala mokili na ye moko azala na besoin ya jointe azala na besoin de secrétaire azala na besoin de mutu notelaka ye makambo lemso akobosana lobi arapele non ye moko azala mutu moko te oyo akolobaki no nzambe atindaki yango ngande ambassadeur na ye représentant directeur de cabinet na ye aza te mutu na degré na ye azala na foi na nzambe muna degré na ye so bakomi komipesa bakombo parce que ce n'est pas Dieu qui les nomme eza nzambe te même papa na Roma azaka papa na Roma bavotaka ye na bakabino basamble wana eza nzambe te totika nano kosakana na kombo ya nzambe tomipesa nde na mosala mpe na intelligence omoni c'est-à-dire preuve moko mutu moko ya nango ke ngai s'est passé ceci nakutanaki na boye noni azali te donc kombo kana mosala nzambe na lobi nzambe ana besoin de greffier te ya avocat te ya médecin te ya ye moko asala mokili na ye biso nde sikoyo libre à chacun d'avoir foi en lui na degré ye moko alingi et ni koloba te soki yo moni ke yo degré na yo leki ya bato omipesa wa bamoso baka archibishop banene bate différence ya soki entre archibishop na bishop oyo ezaka entre bakombo wana sadi yaka nini eloko nini nzambe alaka moko ye wana kaka ye wana grand prêtre ye wana ezalaka nini donc avant même na répondre à la question na yo je récuse d'abord le terme soi-disant basalela nzambe nga Koffi soki ezalaki nzambe te nakoki kosala nzembo lokwa diva te badiva to nakoki kosala ngo te soki ezalaki teke nzambe atia loboko na ye nga na mosalela nani so nalongi mpa na ngai nazwi gims nazwa nani inos fali pupa baza basalela nani wera aza mosalela nani je sais pas tout la question liboso pour na boya kokota na corporation nanga zulu pour na azaka mosalela nani zana na courage au lobat allez toi il faut ngalo ko répondre au tel Koffi Olomide yo d'inviter na biso to na la question na nenga propre maman nanga yango nde babengaka lâcheté na nenga propre lâcheté oui nani lâcheté te na lobi te lâche na bi lâcheté pour na boya ko pour que na na parquet yo nde babengaka lâche ça doit na courage ya ko assumer te ngai na yo tuna mituna ngana yete ponga batuna ngami allez te ça dit tant nazo tuna yo na yebi ko za réponse à pianga te merci Koffi Olomide na yebi pe menga na otika siko public na yo na nga ba apprécier merci
Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bande ko batali mbote bipa biso bozuli bakoya kwanda biso tokomi na tango ya équipe nationale boyebi keza émission monene émission yambaka ba mabenga ya lokumu bande ko batali soki na équipe nationale boyebi nazana mama Solange mama Sylvie ndeko koyiba ntimba lelo toye lisusu pa na bino toyambi mwana mboka moko alanga nzembo ya makasi ya mboka na biso ya République démocratique du Congo oyo kombo na ye Kofi Olomide ye wana bozomona na kati ba etano na bino Iker azabongo président ya quartier latin international oyebi yango malamu na Kofi Olomide comme d'habitude tout sur la musique chrétienne tout sur la pena suka tout sur la politique parce que na ye sujet tabou ezalaka na ngote Kofi Olomide mbote de Gozulu voilà tout banana nous na émission na biso Kofi Olomide il met comme état mais autant compositeur francophone tant aux qui s'en les salariés. Donc chaque fois que je suis au moins signe à reconnaissance dans mon salon salaga, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, même si ce que vous avez belé et ça a eu plaisir. Et puis on a remercié série d'études qui a abouti à mon élévation. Et voilà, Nazo dédié prix Wanana public de partout, le public qui m'a fait. Parce que tout ce que je suis, c'est le public, c'est Dieu d'abord, puis c'est le public. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Au total, combien d'albums ma carrière 24. Oh, ils ont mis ma 24e légende. L'album légende de Zobima. Voilà. Kofi Olomide a 24 albums au total. Lelo penza pour motonyo surtout soka zana moi eloko na ye soka zana moi ebele ezaka na moko etutaka motema na ye lelo motema ya Kofi Olomide etutaka mingi na album neni oyo soka tali yango mpenza akanisi mosala oyo entouraka album wana alobi ça vraiment oyo ezaka lokola chef d'œuvre na ngai il faut nalobaka album oyo nazosala parce que nanu na sala ba collaboration neti na sali na album ote toujours benga na anglais featuring c'est-à-dire naza na ba invité ebele bato mosusu nazali pe ko souhaiter na biso na TV na bato ebele etikali moko ya makasi toujours la réponse na d'ici le 20 le 25 février soki yango pene sala mia na bimisi album soki après le 25 azaka disponible te un album ebimisi mais album on a ba rencontre na sali ba Davido ba Daphne oui Daphne mon oyemba kale le temps on a banoyo comme moi wana non ti mo nzoka azawo rêver comme danseuse à Kofi oui ils ont la Charlotte Dupanda ils ont la Lady Ponce balwa na ngapina boy na Cameroun bayebi de rêve na bango ezalaki bazala pembe na Kofi na forme ya danseuse là wana bayebi même pas que bazaba chanteuse donc koyemba na mwana wana za penza plaisir pour nga na bano biobi lelo ebele ba osala succès ba hero ba
Naza, tout ça. Donc, on a un album, parce que les albums un peu tchatcho urbain. C'est-à-dire, quand on est au Boyebi Kofi, mais la condition, on a moi qui l'est là. On est au qui est moi lelo. 22. Tout le monde qui confie que mon monsieur soit au Taïkoyemba Awana. Et c'est là qui peut moi polémique. Bon, aux 5 sous, tout le monde qui est là, moi, mobile, il y a Libanda, ou na kopesa moi extrait na moké na singila ou balwaki ton ex c'est ma femme. La polémique la femme de quelqu'un c'est ça. Polémique o salamaki autour ya Nzembo wana. Ba téléspectateurs, ba fans, ba population, ba presque la polémique sur Nzembo. Est-ce que zaki Nzembo moko yo sala ko na likanisito ya ko bwa katombo akila to yo sala ki ropo et ki Nzembo kitoko boyemba ki na Merci. Moi qui est la sens ni. Moi qui est d'abord moi qui est nan. Et comment na mboka na biso de façon récurrente. Ba tu vas vendre ka bazo mela na ba terrasse, ba pesi ka moko ba lobby ba tourner autour du pot comme on dit. Après pour na bango makambo comme vérité. Nzembo na origine na eza singila. Atinele nga son studio na ngeza. Nayoki son na CP nango na yimba bandeliti suka donc na zape nango batu pe bayoka yango pona na za nango ti lo na sango pe na CD batu musu ba CP la pe na musuzu o batu bayoka te o bimate parce que c'était lui le commandant ya Nzembo wana ba montar ba sala mixage soki na poto soki wapi na ebité nanga na bino to yoka parti o ya garda onga na yembaki donc na éviter ce qui place ni mboa que les alliés place ni na calculer thème intéressant la sens ni mi balé belé soit boyani dans moi si on a soit une moto au monde a commis koloba ah fia pas ma pamba wana na salaga e boy na zoka na wenze a comment minimiser moi si mingi ezara bongo na Nzembo siko originalité na ngoyali que mobali oyo azui mwasi oyo azalaka na moto pour mwasi oyo azalaka na moto te le baba no ya ba 15 ans 14 ans 13 ans mais so mwasi asa koma mwasi azalaka ex ya moto alors mobali wana oyo akomi na mwasi na ye alingi mwasi na ye il a dévancé mobali akala ole ki ya loba o mwasi wana mwasi moko pamba ndenge ya la kaka il mo lobi que non ton ex c'est ma femme a changé vie à longo na boé a comme le long na 16e aliaka ba caviar aliaka ba saumon fumé ba foie gras etc. Ba lui a ce moyen loba ezali sous-souté parce que encore une fois ezalaka moi habitude moi mabe mobali soki ya kaboyena moi si alinga malamu mentionner mingi te nzamba sala mokili na ndenge wana et or mobali ya sujet yo il y a dévancé la situation wana abimi siko champion c'est tout. Et ça juste terme ya Nzembo. Voilà, avant d'appeler ça, les cocos, il va dire Mamaloba, les cocos font nos idées, les lots et comme ils ont mis balai, où les Congolais vont commencer à faire nango. Où ils ont nangouma, c'est la politique. Pour les lots comme FCC Cash, la Mouka, vérité des urnes, sur des moutons, mamé belé. Ok, na balai, c'est bon. Avec Club Daring, Mazembe, Barcelone, Real de Madrid. Mais musique est sur nangouma. Et bien, la musique est à Koufa. Est-ce que Kofi nous a partagé à faire? Non. Et puis, il y a un peu qui bon côté. Et puis, il y a des gens qui ont yoga boy. Musique est à Koufa. Musique donc ceux qui ont lobby ma combattant comme les lona souka. Pour lingate, moulo ici la raté, ils raté. Musique à Congo de l'eau. Mais bana nyo so ça la succès les lona en France. Bana na biso ba botama kuna ba Gims, banani tout bato ba ça la succès ka bato à Congo. Tout n'a pas eu ça. Kaka batu ya Congo no bana nyuso ya rap wana ba graduo na yimine ba Nino ba Chili ba Daju ba nazo bosana ba Hiro ba Naza bango tuka so tuni origine ya Congo donc yo kotala ka musique ya Congo na matongi pe yolote non mon ngo pena na ndenge mo ya musika quoi non musique ya Congo za kufate absolument pas niveau pouvoir d'achat na biso na Congo neza ya kokufa bato baza so na besoin baza so na moyen ya kosomba plaisir te
c'est-à-dire ma dépense de balance pour le plaisir. C'est-à-dire, on était le 14 Saint-Valentin, Kofi Robert na orchidée, Salo Asika, $100, tout ça. Batomi, bamona, bon, gâté, mikolo, yo, boy, pesa invitation. Balingi, mais bana moyen d'été. Ça, on peut comprendre. Mais, ce qui est na banganda, ba terrasse, banino kuta, batu balia kaka, tonda kaka, ya kaka, ba groupe batebele. Donc, je dis par là que non. Musique à Congo, ils ont kufa te pesa pemene au kufa lelote. Ba ino so babimi. Yo la musique à Congo kufa. Yo mona moi succès mona na osala. Voilà, faut à part Michael, na mona te. Donc non, moi je suis pas d'accord. Oui, Kofi Olomide, na sepele mingi ndengo lobi malobano ya sukawana. Tolengi totala mingi pa mbate ba kulutu na binu o bazalaka liboso baleka liboso ba Lutumba ba Franco bani bazalaka koyembela mingi makambo etali mboka ezala politique ezala makambo ya social ezala nini ya mboka ndakisa kwa nzembo moko yemba affaire d'état mante ezala kitoko mais pour nini lelo yo ba misina biso banga koyembela penza makambo yo etali mboka te. Réponse à mon coup c'est simple parce que auto yembela liboso pona mboka résultat bimate changement écotaté rien et logo mogote tous allez gagner point de départ voilà. Ce sont des coups de paix dans le ningo lobanini papa Batimba musique indete moto ko régler ba problème mboka moto mogote na Congo azangi koyeba qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui ne va pas moto nyoso to yebi ezande motema mabe na biso ba congolais ndele kitro tala batunzoka bazao kanisa que na kanisa que ba pasteur ba solo la kana nzambe ba pasteur ba lokola bato ba na bureau na cabinet ya nzambe or baka batu kaka il fallait ba mona o ba moli pour ba ndima bo biso ba kofi toloba ozomona donc il faut tous en mayeli tout ça il a toujours et en tout moment en toutes circonstances mayeli na biso quelquefois beaucoup trop souvent na mboga na biso Congo ce n'est plus le cas motema mabende za ko prédominer toyemba mingi il a uni les a réglé toyemba mingi to tient même ba chanson religieuse dite religieuse pour ceux qui nous religieuse à la pote comme nzambe na kati pour biso tout toyemba ba chanson religieuse pour biso tout nzambe na sonzi comme nzambe za ngati prière nini oyo et salama na Congo et régler ta problème moko veiller de prière nini oyo ke bambouteillage o banzala ba visa ba salaire ba hôpitaux prière nini oyo régler yango to régler problème à Congo kana mosala na effort pe na solidarité. Kofi ndenge nini yo chrétien kaka ba musicien chrétien ozana moi nungu kati na bino mais soko zali na lobaki na ebandeli ba groupe ya kala bazali ko bongisa na ndenge na bango soko azali koyemba moi conflit ko koyeba te mais oya bino koma pour nani sikoyo papa ndenge yo simbi micro wana oza journaliste chrétien to païen Lutumba oyo tangi pona yo aza musicien chrétien to païen athée to keba na ba mo Lutumba tabule obenge na diable kale wendo pepe kale obenga ba nani lukuku sampo kayumbi beya Sylvie Bongo baza ba journaliste païen pour ni ba ministre chrétien ba policier chrétien ba soldat chrétien ba la raté ba tout à lango toloté biso tout aller à tokula mais exactement comme le au pavillon de longinga chrétien non ba jour ba beta ba le yo tanya mazembe ba chrétien te oso yo ka footballeur chrétien ba ko sala mombongo na mo chrétien na kombo nzambe te pour na kolinga ko diaboliser baninga par des non-dits n'habite sur oso comprendre nga ba maman balambaka balewa banini ba taximan ba chrétien bazate oso yo ka taximan chrétien eza motema kindoki eza motema mabe ça veut dire quoi qui chrétien ngo auto zo mona lelo qui chrétien auto zo mona lelo étalage auto zo mona lelo biso to loba te pour nani zulu nenga za na ikoti na yena nenga ninga monzele aza chrétien te il faut y aller à siko émission na canal ya canal qui nga zulu chrétien non n'importe quoi tout le monde a toyika ba Michael Jackson
chanteur tout biso nyonso toyebi wana ba James Brown ba nini na Amérique basala ba journal idée bango tout balaka ba paya kaka ba quelques congolais ba bima parce que biloko yo pe to matato kita papa nkoyi tant ba vie calé ba vie longomba bali ba monsieur chrétien balaide bino se frappe par bino te bazo profiter na crise na souffrance ya bato bango baliaka 3 fois par jour et baboaka biloko bandimi bayaka na église bango baliaka lemsu une fois il faut ba congolais ba fungola miso tiango tomoni lelo te nini balaksi biso bango bazaka nango exceptionnel quoi otomoni omoni ni so yo moni no te ça va problème te so yo omoni te ozaka yo mona Congo lelo omoni te et ça problème te na osamba na te mama Sylvie na osamba na yo te lokolo omoni te tunaka voisin na obokanga malupango mikolo nini ezoleka yinda yebisa ngai te Kofi Olomide ils aura toujours compliqué pour ça nous interview sans que quel compliqué les anciens boy mamba de clarté à boy so on est contredire na point mon lobby contredire na je te permets ah quand même hein? Les loyaux monde musical ils a entaché le son limbisaka pardon na kata vraiment limbisa moni pourquoi na lobby makambo na lobby pour papa koyi aloba banzemo na bino ya kala bazali ko éduquer boy bakamamboka sikonga na lobby banzemo tende ko régler ba problème na mboka parce que motu tout aza conscient na ce qui ne va pas ba chauffeur wa taxi volant nini o ba telema na ba courbir pour ça l'embouteillage il faut prier pour il faut nzembo pour ba ki ningi ba telema ngene ya mabe non mokonzi oya salaka loi te pona ko néfice ko bangisa bango ba salaka bongo te essayez moi ça conscient que y a tika vide juridique moko dans le bakisi que ba chanson dite chrétienne ce que ça y que banka se régler na banzembo des ba chanson chrétienne des régler tout ce problème na komaki wana pona sens wana azok c'est le parole lelo monde entier a choqué nani na o eleki o ezoleka na kati ya secteur na domaine na bino ya musique nini o eleki ezala chrétien ezala musique dite mondaine toloba bongo ba image ba comportement bazo regretter même yo mukolo oyo bakangaki wana regretter toujours na mona ki na niveau na makambo ne ko komate to bazo au téléphone ezaki très inquiet téléphone na ngai tango mobaya yembaki alo téléphone to kanisa mi le téléphone ezaka que non ba tu nous a mon fleuri obité na zone na niveau kitambo tu veux comprendre que téléphone et longwe peut-être outil et comme peut le rôle ça même yo to so la bomisu ezaka na téléphone wa petit de ça l'émission et par rapport à l'union sur tous les rabino, peut-être sur cabino comme un modèle de la société pour vous abattre, mon qui l'élevé boy. Non faisons les cas, faisons les kamba koloba. Tout kabulate que oh musicien mopakano, tout musicien oh ya ça il a ramené manzande. Yo Kofi Olomide en tant qu'artiste et moralisateur, de l'opé ba pesi au prix ou ezaka ya prestige té, les ali prix peso l'ansa la responsabilité. Au moins, nous avons toujours accroché un téléphone. Le long utilisé la communication. Le long utilisé les réseaux sociaux. Tout le monde est là, tout le Zamba. Au gros, à la gare, il y a tout le monde est là pour vivre sans communication. Tout est dans le téléphone. Le téléphone, il y a le bureau et l'équipe à bureau, surtout. Au gros, il y a iPad, mais base, il y a le téléphone. C'est uniquement dans ce sens-là. Mais autant qu'il y a journaliste, musicien, autant qu'il y a journaliste, au balakisa bisope, au batalisa pe biso, autant qu'il y a bangote, moi je bimi lelo, là il y a journaliste. Et lui kolobani papa, nous sommes tous, n'a pas papa maman, nous sommes dans la même galère. Il y a un lobaki solidarité. C'est-à-dire où est l'équipe moninga azate. Au moins biso baoyo, na bino baoyo nan ba moni bino na poissate. Tout à toloté. Au lobby, ils ont mon lili. Tout se poser ces questions. Ni les Togoï au sala. Pour
biso nyonso tozonga na droit chemin totika bongo ezala lisusu te. C'est ça la question. Ça sert à rien ya koseka oyo ya yese monani ya yese bimi au perturber na niveau mususu. Bon, ça va. Est-ce que pour le banzambe ndenge toyoka kango ndenge yokoyoka kabalobi te tozana tokoki bongo kolakisa basala nzambe mosaki te à travers la critique na biso so basali kango sengeli nzambe moko a juger bango biso te na Bible on peut le juger point. Si on est esika wana na ba point de vue non otolakisa ki otomona ki ndenge Koffi Olomide alobaki boye est-ce que Koffi Olomide ndenge opesa ki point de vue na yo opesa kokota nani alobai boye nga bakosela likama moto ya Koffi to akomi baba ngai naloba yango wapi c'est quand le lengi liloba nzambe le bito critiquer ba on te ba basala nzambe yé moko nda opesa ba mutu bon maman maman omoni ngai na uti koloba wa na ninga mingi to salela mayele omoni moto yo poni ko sala na émission na bundaka pona salela mayele donc dès que na fongoli miso na ngena pongi tak on mayele to banana boye critère nini et pesa ki oyo musalela nzambe o musalele so ya nani netu zulu ya musalela nani tete to so na yete to ba to sala ngona dans la discipline na tuni mama critère que ça dit on bodi ningina lo ba boye il ne suffit pas que Koffi Olomide a kelem aux États-Unis 2 mois 3 mois aïga obima non ngana ko musalela nzambe église nga na fongoli boy pour nga ça ne suffit pas. Ça dit il faut quelque part balaksa biso qu'est-ce qui s'est passé ma preuve quoi moi étant moko boy omoni bino bokana carte de presse pas maté pour besoin ba journaliste bo lekala nzela moko boy siko bato wana oyo bengi basalela nzambe balaksa biso rien to yo kaka pasteur babima kaka chaque mois moko babima kaka bazaka consacré c'est le papa maman na solo bana yo boye ou yo solo kaka oswani saka nanko na lobino ça dit critère eza nini soubassement nango ezali nini eloba Sylvie Bongo mutayibi lopoto ezalaka nini to yeba lopoto oui ba lopoto blague à part magique ala yemo de bref donc toti kako kozala naïf toti ya ozala comme mona nukana musa omoni nzambe ko asala mokili na ye moko asala na besoin ni ya secrétaire ni ya architecte ni ya ba maçon ni ya ba agronome ni ba nani ba asala mokili na ye banzete ba ibale mopepe ba nini asala mokili na ye moko azana a besoin ya jointe azana besoin secrétaire te azana besoin mutu anotela kai makambo lemso ka bossa na lobe a rappeler non ye moko azana mutu moko te oyo akolo ba non nzamba tindaki ya ngande ambassadeur na ye représentant directeur de cabinet na ye azate mutu na degré na ye azana na foi na nzambe muna degré na ye so ba komi pesa ba kombo parce que ce n'est pas Dieu qui les nomme ils en nzambe te même papa na Roma azaka papa na Roma votaka ina ba cardinal assemblée wana eza nzambe te totika na lokosaka na kombo nzambe to mi pesa ndena musala pena intelligence omoni ça dit preuve moko mutu moko ya nango ke nga il s'est passé ceci na kutana ina boye noni azali te donc comme on a dans musala nzambe na lui nzambe ana besoin de greffier te ya avocat te ya médecin te ya ye moko asala mokili na ye bisonde sikoyo libre à chacun d'avoir foi en lui na degré ye mo alingi et ni ko le bateau so yo moni ke yo degré na yo le ki abatu on peut savoir ba so ba archbishop ba ne bateau différence ya second archbishop na bishop o za entre ba ko mona sari ya ramid et lo ni nzambe la moko ye wana kaka ye wana grand prêtre ye wana ezalaka nini donc nga enfant même na répondre à la question na yo je récuse d'abord le terme soi-disant basalela nzambe nga Koffi soki ezaki nzambe te nakosala nzembo lokwa diva te
ba Dieu voit tout na ko sala ngote soki zaki teke nzamba tia loboko na ye ngana musalela nani so na longi pa na ngai na zui Gims na zui na zonani Inos Fali pupa to baza basalela nani Wera aza musalela nani je sais pas tout la question les bosso pour na boyo côté na corporation nga Zulu pour na za musalela nani zana na courage au lobate allez toi évoluer non non répondre au tel profil de yon invité na biso tout dans la question na nenga propre na nenga propre maman na yango nde ba benga lâcheté na nenga propre lâcheté oui nani lâcheté tu na lobite lâche na bi lâcheté pour na boyo pour que na parquet abi yo na bien lâche ça doit na courage ya ko assumer te ngai na yo tuna mituna ngana yete ponga batuna ngami allez te ça dit tant on a tout na yebi ko za réponse à pianga te merci Kofi Olomide na yebi pe menga na otika siko public na yo na nga ba apprécier merci Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, bana France, bana États-Unis, bana Amérique, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalaka te, obotaka te, ovanda na poto, otambolaka te makolo pasi, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakisi, ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, oza mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molotaka oza na Congo, okota libala, ozwaka bazemba nyonso esilungwaka, ozwaka bazemba, obotaka bamorne, oza mwasi kitoko, sima munene, me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka, bakisi ya sima, mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61 96 772. Na lobi 00243 81 61 96 772. Benga asako la pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bongate. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est tout. Par rapport à nyonso lobi wana ba leçon ko tirer na makambo ezandeni pour le but moto juger moninga te poto yebi lobi te. Voilà, leçon nini ko tirer zali. Sikoyo avant répondre tout tourner autour ya monter les affaires Moïse Mbiye parce que ba téléspectateur ba mon abiso loko la tout tourner c'est nga na cadre ya chasse à l'homme te moi si ceux qui vont violer, dénoncer Moutango le lendemain ou le jour même. Il ne faut pas oser la 10 ans, 15 ans. On est comme le roi règlement de compte. Et comme le roi Likambo. Bon, l'histoire de l'Angaït. Nakisasa a deux danseuses Bafundangawa. Oh, Kofi a violé Bisso Bonato qui n'a parqué awa. Tina Souka. Oh, Babanoga Zoua. Kofi Azagi soit déjà chéri à Mona Bango. Yangoana. Babana fuya kufunda ngai pa ya mama bana tinenga na bengala ibango na orchestre nanga parce que bakokota tina ville privée na ngai te avec des makambo ya lokuta donc là na parquet ba magistrat Chimbi Bali et tout ba yolo ba mutatinda bango maître mo azalaka a yo ebiso de azet maître on a sauté la fenêtre à parquet akima ba nole kana TV ba senga ba pardon ke ba kosaki ba tina bango ba kosa là quelque part naza législateur te mais dans un bon sens. Raison d'une grosse là que Mouto va violer lundi avant la langue samedi. Bongo air le bango 7 mois après, tout 7 ans après. À partir de là pour l'anga il y a louche et zali. Naza on a été pour avoir accablé la gente féminine, mais il a ni de comprendre peut tout comprendre pour nani ndenge wana. Deuxièmement, il faut biso ba congolais tout tika ko kanisa que ba nego to ba mi pesa comme ba pasteur baza
je sais pas solo la dans Nzambe que bango baza parfait, que bango baza des surhumains. Ce qui n'est pas du tout le cas. Baza kaka batu kaka. Si besoin est, la preuve est établie. Tout le monde est là clairement que en fait banamaka ba humain. Pour n'angeza faute ya ba pasteur on a basali batu, c'est normal que basala makambo batu nyo surtout ba na besoin au sala. C'est normal. Maintenant, moi personnellement on accompagne l'été pour une fille bah viola qui est par exemple bah viola qui est en 2010 ayo le en 2019. Voilà, je ne peux pas comprendre. Ça na ebinyo sauté na koka na pe na nyo sauté. Mais quelque part exemple le bateau ba sala la loi, bateau ba jijaka parce que normalement humain ko juger humain mais comment bongo. Pas se posant la question. Pour la nous vendre na likambango tout ce temps. Soit violé, parce que l'homme a bien souffrir dans ta chair. Le lendemain, tu le dis, voire même le jour même, et pas maman, grande sœur, pour les nous, bon moment pendant 15 ans. Il faut réfléchir, place. Voilà. Avant, le Koko Bati Mazera, nous avons fait alors, qu'on fait l'idée, relation na ba ministère Moussou. Est-ce que évolué, ton relation a attendu? Non. Attends, c'est comme si qu'on fait l'idée aux anapois nayo, matanga ben yamabo. Mon anate, matanga ya si les gens m'empata, ou tout fait la maman. Tout mon ayote, est-ce que situation ça a attendu, tout aux aragas na point nayo? C'est triste, monsieur Zulu. Batu nyonso tout oyo balinga ben yamabo bayi na matanga naye. Batu na mokili batu to balinga ye balayi wana. C'est ya mawa que yo pena raisonner boy. Kozana matanga ya muto lingo lo bateko lingi. Pe kozala na matanga te lingo lo bateko lingi ete. Le muso zaki shura ngozo beta na yu arena. Oya matanga ndeni. Na mombo yo sala émission awa. Osa musana yo. Le muso batumso yo ibali na bango polinga bango pe balinga yo bazana ba problème. Ozawana te ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Miso o eleki miso o eleki miso papa Zulu eza miso ya motema. Omona mama Sylvia tunenga tout monde na kala na répondre maman na kansala na motema na yo ici faut talanga na kati pour monanga. Miso o eleki miso eza miso ya motema, c'est-à-dire mieux vaut me regarder avec les yeux du cœur que na miso oyo. Babiloko ningo lo ba oyo balobelanga ngo trop. Oh yaki matanga d'abord matanga ya suna Congo te. Et comment va sortir la célébration mon boy yo ebite au moins appena que moi c'est un moto à koufa zo seka kali ya bongo te et si c'est non te maman question une question et swinga makasi parce que babiza ba bloko il n'y a pas de fumée sans feu si il y a na Congo oui na Congo oui na loba ki honte moto opela to akateli fait le métaux to zikate au moni. C'est-à-dire il y a des gens qui m'attendent par exemple, il y a Vandi Boye, moto linga wa kufi, dem so bagi na problème parce que na liwa to bossa na ranyo so bongo. Moto akeipe atika ranyo so tout. Sauf na Congo. Et comment moi le Cameroun moto tel aya matanga te. Bato ba vivant ba mona on peut bien bango ba zuya ngo siko ba okena. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et puis il y a bien bato nyonso tout est au balinga moto nde baka na matanga na ye. Voilà. Namona na matanga tabula yote. Tozaka na parler du peuple. Bana ni mususu to découvrir ki ba ko yaka les jours wana. Wa kitika na viol lobi na butu bazo se suka ta o mona bato belé o bana belé to bato belé to découvrir bango jour wana. Mais c'est quoi question non tout le question là qui est-ce qu'il y a un problème là mission chrétien non na tika la oza na problème là mission mission ensemble donc on répond à la question que tout tika la mission il y a presque une crise entre nous kalongo na verki il faut tout tanga bango Kofi Olomide intelligent, toujours qui vers qui ça le dit au moins où tu seras au Kende, Atikilande, Kofi Olomide ne Sokodan, comme le rôle immeuble VV Center, Atikilayo. Par rapport à tout ce qui s'est dit, parce que les locaux aux Amakasi, il faut vous à la uni. Sokoda Oyo, c'est vrai qu'il y a dans la SACEM, nous allons un peu partout, et ce qu'il y a bête à ma cause à quelque chose. Sokoda Oyo, des maisons Kende, est-ce qu'ils ont Kende bien ou bien
ezosenga ke bozonga nde bozokendaka maisha bozonga bosokola motema po bokende liboso. Oyoka réponse là-bas. Non, oyoka. Naza très mal placé pour nayebi dossier sokoda te. Mais na regretaka ndenge eleganaka. Eloka liboso société de droits d'auteur ya ba artiste même bo la Congo. Baza na siège te baza ba locataire nandako bazalaka. Ngai wana mayemi sonanga liboso nano yango wana. C'est-à-dire société de droits de SACEM ou SABAM ya ba congolais ba foutelaka. C'est-à-dire je me larme là quoi en tant que congolais. Mais faut y abattre ba dirigeants. Faut y abattre ba dirigeants. Ce sont des mauvais dirigeants. Si vous êtes capable de faire ça de sorte que comme propriétaire il y a place pour ça là et ça m'a mingi. Vous pouvez ça faute pas nani. Il faut pas que l'état mutu aya ka somelo bilamba, asomelo sapatou car l'état non. Si vous ça la musano avec intégrité, avec efficacité, avec talent, avec intelligence. Si vous tiens peu mérité pour na yo moko. Oui, tu vas y arriver. Oui. Quartier latin, tous exemples quartier latin. Tous la moi Kofi central na biso kuna Saint James. Place à moi concert moi ni. Sur l'état le bâtiment se peut le beaucoup merci. Mais il faut d'abord montrer que au Bundana nous yomoko une société le la SACEM comme la Sokoda ils ont depuis sur combien d'années par locataire. Ce que on appelle un continuant la cravate costume aïe musala nanda wa foot là. Ils ont normalité. À cause décréter que non tout ça là 6 mois to foot amateur pour te faire mandat wa nani. Tangu yi so mo konza le beza bongo. Na na okana pour toi yo ebiti ba ba chômage technique. Oui bien honte. Ta le na Chine. Maladie na coronavirus. Vas-y tout kangi. Il y a des situations et c'est une solution. Donc, moi je pense que ceux qui sont dirigeants au Bali, les gens on n'a rien, ceux qui ont la volonté dans mon thème, il y a moyen. On a le besoin de mouké, on a locataire, on a mouké, mais on a libellé. Tant qu'on a na zolo bananga que benyama ba kufi na photo babina qui sur 40 jours na morgue mutafutani na zate membre ya Sokoda. Aimba banzimu na ebariana banini même atena ndenga nyongo bako def sa famille na ye pour akunda madinjema ezali kamwe côté na internet ite nebi de sozo comprendre wana na place de monaka tipo nga na benga waya ka ki l'artiste en danger donc dans mon aller on a pas ça raison parce que mon il y a prophète mabé ne ba prophète de mal c'est-à-dire pour moi artiste en danger. Jamais artiste en joie. C'est-à-dire que bisoboué, artiste tout en danger. Donc c'est négatif quoi. Négativité on a dans la langue. Donc voilà quoi. Oui, Kofi Olomide, na kanisi ici quoi na onyati ezali kamonene. Pona nini bino ba artiste nyonso ya mboka na biso. Beaucoup kaka ko s'organiser te. Pour les comme kaka moko asali boy babandi kolela bakonzi basali ça basala boy mais uti ko bali kamba ya Sokoda ba droit d'auteur wana eza mbongo mingi mais pona nini boko ko s'organiser mais yami bali les gens répondent na mais il y a artiste et artiste ba artiste balela wana il faut tala quel genre d'artiste ba artiste ya époque moko boy il y a façon moko de fonctionner boy et ça ba artiste yo zo mona lelote. Oh papa tala fongola misu tala c'est omoni na ndenga mabete héritage na biso otozana ba vie bizali libéré à vraiment normalité ngana wa pe artiste musalo biki ameli diamba abeti moto na nzete pona ngeza bien te koloba bongo ko ibati mo yebi nze mona de na bien o prouver mo au ce qui est oh l'émission de boy na toutes nos questions nabi mambloko mususu oyo batikela biso na bakulutu kozanga kozala na ndako te kokulala libanda babloko na le ministère le la libanda te ba mission ba koma obata ma bomone na nzela pampa matin
mais bakulu tu na biso to article la biso donc mon appenda que ah vie va kufa na nzela la moi si so lisi akwa sala accident la ba 5 heures du matin ba bilo ma bon oboy bien ko le kangai wana za exemple Hollanda te on bon appelle histoire ngozo beta mala banzembo lelo wayembi wa ba mbwa kila banini ça ce n'est pas nous ba mbizo ba lela wana ya tisa danger ils a ba ya génération moko boy ya époque moko boy ils a ba to lelo te so na ko tangolo ba komba o tikala ko yoka jamais ba lela jamais. Alors, Toyokani Kofi Olomide. Mais voilà. Si Kaboye, Bato Balobi, Kofi Olomide a changé. A Zendegi a Zali Karate pour Kofi. Soko Sali Ka moi mon kebe yepa Sali Yoko. Mais c'est que les Angos Siko Izane. Oh, Koli, et puis Ami Balena Supisa. Qui yo bandi wana. Ils ont katango yon soka couleur la langue ya mai ya poni. Pona na moindo. Kiti. Oh, yembaka tope. Kiti na somba kiti. Na tsai couleur na mona ga kiti ekto na somba. Te couleur ya kiti. Ezaka couleur moko wana kaka. Na sens nini? Ah, ozo yuza côté wana. Donc yaka kiti na kutaki yango boye. Eza ba kiti importé. Congolais te mutasala yango. Et uta mboka mopaya. Et ben la question est guinée, intéressant. Non, le bateau a tout le monde va diminuer. Oui. Ah oui, tout le monde va diminuer. Oui, au lobby que nous allons se battre quand on a boyé. Et bazo tiens sous boyé. Peut-être bon on va changer. Peut-être bon on va coller. OK. Ah. Parce que on est là on m'a opéré ali, papa Zulu. Au moins mutongo tout le monde va 30 à 40 ans. Azaka ndenge azala c'est-à-dire changement la raté c'est-à-dire bon comme kakako kolongola était loko mokote alinga kota Congo ça sont intéressantes na you arena et ça date et na pas ça date na bon épisode dans la mission na yo ah mama tayo moko ba TF yali ba CNN yali donc on nous qui ça dit parce que normalement ce te yo ndemo zo provoquement ba tango le bayi ba tia ngama boy bango au moins ce qu'on a tena na pour faire ça musaye après comment Kofi boy va journaliste boy c'est ça normalement ça date déjà sur Google Kofi Olomide na kasi na lobino ke date yali na bino na opesa date na annoncer date kasi so ya fali to yebi ke makambo na ye c'est annoncer ba benga ni ba fiche bima tout et tout ya ngane nanu te ezana moi retard te bon tout le bambon ko quitter moi ko quitter bac c'est la chose bon ça va 300 000 pamba euros bino ba musicien le quoi ba pandisango ba benga biso pe moi ba tout ça pe ba acteurs sociaux peut on participer tam sous na marche mboka tout ça l'autre utaki ko kondola penza bula moko ya alternance politique depuis que Kofi Olomide azali alanga nzembo mais azalanga nzembo pe soko mwa likambo ya liyo ya politique to ya ndenge mboka ekendela apesa mwa makanisi lelo so na lobi na osala mwa lecture ya inane wana ya alternance non bah c'est trop tôt c'est trop tôt parce que va juger na un an d'abord un an il y a un an parce que mon prêter seulement bandana musalate je pense bien bandana musala lemsuba à 45 jours après le temps il y a un bureau qui changer je pense même les petit dossier maîtrise dans le total exact moi je trouve que c'est trop tôt dans la PC voilà c'est trop tôt donc tôt pour le moment il faut pas moquer la agitation mon côté na carte biso za na monopole il y a pas solution il y a problème en mboka na biso mon côté je trouve que tout le lot comme ba politicien agitation les qui trop ndembo élégance Cindy le kera yembi gérer abandé yango 2 500 000 vues alors que ça a simple cover élégance nzamba salaki yo na héros yo na paradis agitation yango ndeko beta oya bon suspendre l'autre gars ma question est ça encore réponse de ce c'est ma réponse on dit moi na l'heure yo na paradis agitation pe makelele nyonso esila ki asala ki yo malembe alati loupe neto ya badiamo bon Congo et comme diamant
il faut pénal moto au salabiso moto mokonzi la biso azala na agitation ti moto tikele temps c'est-à-dire là na loupe nzamba salaki wana ya kala de o lelo zo na o lo lelo c'est-à-dire loupe pénal c'est-à-dire na lero yo na pas dit agiter pe marquer c'est-à-dire photo c'est-à-dire le que na Congo ya kimia mitema ba tout c'est-à-dire bon évidemment moto yo balbaka ventre affamé na point d'oreille tu go comprendre mais le quoi to yebi adage yo tu go saler lango ah oui c'est vrai parce que dans le brouhaha dans le grand boucan tu go arriver na le comme moto volonté politique ezali pour la nini na kofi olo na kotala na uti ko banoki na koyi ko juger te pour nga c'est trop actif mais tant que maman na baso de moto na bambouteillage wana le chantier aussi la terre auto oyembe so 6e chantier moto mama parce que autant ma biso nyonso ebimaki million mais mbongo eke mais les comme saute mouton yo likambo ya ba sérieusement likambo ba travaux oyo ezo ko avancer te voir les autres salema même pas quand même c'est écœurant c'est-à-dire mutu oyo abandai makambo oyo oyo apesaki mbongo po makambo oyo ebanda ayinitiaki yango ye moko azomona te on en est où azomona te bambouteillage et comme na parquet donc on a pensé sincèrement dans la Outugoya c'est quand même étonnant ça dit bateau on faut rendre quand même compte qui en charge ya magambo wana faut rendre quand même mboka ya ndenge nini faut rendre difficile on les allait au moment n'était parce que Congo ils a quand ceux 5 saute mouton wana te ils a wana te makambo ils allaient belé et belé ba izine que ça la te makambo belé donc quand même muto yo na habité sur le solo ya badino les andenge nini na kuti on a kati et ça programme a changé il y a 100 jours initié par le chef de l'état mais si de temps en temps faut pas demander appel na ba compte na bateau ba tiens en charge de au bout de 30 jours boniguna 15 jours boniguna ninge zalaka voilà on est quand même été kolobaso nini c'est quand même normal ou alors il y a des choses des paramètres bisona bino to yebite le mususu kulango ba sous-estimaki peut-être déjà plus cher que ninge bakanisa qui peut-être moninga na mais c'est possible aussi mais quand même il faut quand même remédier à ça il y a quand même là-bas il y a des comment pas traiter de façon na cas d'urgence dans l'hôpital mutsuki kama elo mo boy bakena na urgence c'est dire que on a le ndenge za ko convaincre que ça là ba inconvénient majeur ya bon la vie à Batou quotidiennement ba ko traiter un peu en priorité quoi et les je n'ai pas d'ordre à donner mais c'est une suggestion c'est une idée na quand même na mboga na ngai donc et ça c'est pas normal bateau sur mon ici là qui te dit baloba ou bien bateau je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ben il y a besoin que on a moins façon prioritaire. Qu'est-ce qui se passe Mboga Bima est à 70% et les salles mais à 30 à 35%. Donc il y a eu des détournements. C'est ça la raison. Papa Zulu. Voilà. Biloko yo lobby. Aux gens la preuve là. Détournement. Ouais, ça neuf et le moza na kati. T'es na tout ni que na tout ni question. Problème sur mon ba détourner les gens nous bazo c'est la so nini pour ba lo sala. L'air musuzu. Yo kandano. Comment le tout ndenge mokote? Comment le nyu so ndenge mokote papa? Le musuzu pesa ki on a pasteur ya mutu bala muno. Ah musale la nzambe c'est qui pasteur? Ko batabala ma comment ba pasteur? Le musuzu pesa ko pas pasteur moi simba. Par exemple le 14 février. Voilà les kamunga la yao yango na. Tokoyoka nini. Et puis au y a le 14 février quand même pas au y a kopimira ba tous les 15 février parce que côté wana obiki na on maladie wana. Saint-Valentin. Siko maman Sylvie namona quand même paradoxal. Tant na yemaga comme déjà les 15 dans mon abattu balati bien bazo kota siko belé na mettre ba conseil na ba chetemba ba pour le moment na za rappel na za micro na ba nego yemba bazo bina mais on a besoin bato bazo ya ba connaissance on a besoin Sylvie ba groupe na bango déjà donc comment les 15 yo zoloba siko yo tellement la Kofi
Tout est batouana. C'est-à-dire tout là qui maman a organisé. Ceux qui n'a 23 heures, tout ça a 22 personnes. Na yemi déjà leader, na yemi déjà diva, ou bien tout ça ndeni. À répondre non, il faut tout dire on doit yo le baga quorum et ça l'a atteint. Et ça li injuste vis-à-vis à Kofi à Goloba Nengozoloba. C'est-à-dire je ne suis pas seul pour na bina tango pour faut à la deux. Ngana mona batu bakotaka, ba muso pena ko ba 2 heures à concert. Azapé frais. Donc on a peut-être à outil ba bonga ba yé. Tant tout banda ba concert parce qu'on est à caricature au yo lobby. So ya ba concert nga régulièrement ne ko na ba wana régulièrement au moins na non. Ils ont les 15 étaient, ils ont les 14. Si koyo tant tout banda oyemba au moins ça les allons ka bongo bongo. Na ba iner ne sala ba sala tout na Congo et tout là. Qu'on se vole pas la face, et Zali, bizalelo, on a eu l'héritage, on a tiqué la biso awa. On va construire tout le monde à la matinée. On dit que ça va sauter. Matinée, tu es bandaka, au mieux 20 heures. Oui, vite. Donc, les alliés des publics, on a tout le monde, ceux qui sont à 22 heures, tout ça, on a. Les gens, parce qu'à force, pas où mais ça m'a dit, on m'a commandé un zemba koufi. On a salé avec ça, le bar est sous stepo, et c'est super moi. Il y a un peu de légende. Qu'est-ce que tu veux dire? Album légende, depuis on va foutre un bon, on a bon pour te dire pour me tasser un zembo panneau à la chair. Ah, sur là, moi 2 personnes. Bye non. Kolembani. Les autres, mais la peau n'a pas. L'orchestre, monsieur, que tu as mis, va dire mon amant, aussi, là, on se 10 ans. On les a problèmes, on a cassé la tête. T'es cassé la tête, ça dit. Tant autour, c'est normal. 2 ans pour un album, c'est normal. C'est normal. Et ça, quand il pose l'album à Kofi, je suis même content qu'il batte. Parce qu'on a marre aussi, la même battement aussi. Fort. Par contre, les 14, Oyo, vous avez sous single, Mogo, Tchacho Urban. Ça dit Tchacho, Nanenga qui l'élo. Donc, français, coin, coin, banana, bandagi. Donc, l'amour est plus solide que les bétons du viaduc. Les bétons. Il y a viaduc. Les bétons. C'est ça. Comment on a un béton armé depuis ceux qui connaissent? Oui, vite. Si on a vu ça depuis béton armé. Si on a le bibo en français, l'amour est plus solide, plus fort que les bétons du viaduc. Et là, on est ma besoin. Merci, Kofi. Oui. Merci. Peut-être quelque chose m'échappe, je ne comprends pas. Kofi béton. Kofi béton. Là, Kofi Olomide. L'un de mes surnoms, Tambolapé, béton armé. Ça date, ceux qui disent ça combien? Ils ont le l'autre. Mais on a le besoin de phrase en français. Le problème est à quoi? Oui, ma peine c'est locataire, le 27, le 28, c'est le... Oui. Locataire. Éducation à peuple. Papa, au monde, mais moi, la classe, papa, à la classe de 8h à 15h, 16h. Après, on a pu ça, c'est les sagalés. C'est-à-dire que de minuit à minuit, quand toli. Non. Elle m'a pour moi, que ministre a le monde chemise, a tiré pour la culotte. C'est normal. Vidéo anime. Merci, monsieur. Journaliste, c'est au moni. Bolo bate. Mako 2000 lelo, journaliste, moi, il y a 2000 lelo. Ils allaient.